musape joa barole ebele alors so okutana mobali oyo ayebi pena kokota musape azokota musape na kati azomekela mabele mama Antoine ayebi te azokota mpe misape na kati azofiba mabele pena nde eza pe mobali oyo ayebi kofiba oyo pena donc o raisonner pena oyo pena nde nanomela mama Bonsoir, Bandego Maladie, émission de Bisso Gram si chaud. Gram si chaud, n'est pas problème. Gram si chaud, n'est pas crambo. En tout cas, on site n'est lengi, ya kaf. Et qui t'a collé Carrefour des Stars. Babi Carrefour des Stars, ya on dit mte kangi mikolo Carrefour des Stars. Cointi coin ya on a yango. Donc ceux qui bisotent mon boulot, mais dans ceux qui bisotent mon boulot. En tout cas, l'autre, vous avez invité les bino moko. Bon mon est kalaté moi na kata plateau ko se présenter au pesa kombo na yo lo maka en tout cas l'auto bien makam tout les aka assisté ma sans tabou. Bonjour madame. Bonjour grâce à pombo ko pesa kombo mon bijou kwelo lipa moto bijou kwelo lipa moto bijou ke lipa moto en tout cas yonde ba problème yonde makam bijou kwelo merci non d'abord de nous respecter invitation nanga commis à ma point faible ya basi izani. Merci grâce à Pombo pour la parole. Et c'est ce que ma casse hier. Donc il faut savoir c'est que ma casse vraiment. Pour un point faible à moi c'est ali moni basi mususu pour osala naïe avant pour un rapport sexuel il faut que simba enano na mabele osimbe na mitwa mabele aussi lihisa kosimba mususu mabele moi oyebi kande mususu pa linga mwa lola mo ekota na se bon mususu pe alingaka mususu ko embrasser donc au PC bis aoki bien donc ba point faible à moi c'est ça na sensibilité ça na yo ba point faible à moi si mususu simbi ka libele soki ouais o temu na libolo bijou que les yepsi biso no libele on osala ngondeni po libele eza munene ndeto mona libele ya munene donc faut que simba ngona mututu fundenge zana faut osala ngondeni no mekano ko expliquer bon libele pona ko simba libele po ko elengi libele ba finango boite because ofina kwanga te faut ko simba ngona mituna ngo maboko ne fesa musala na mituna ngo zo simba mituna ngo ozo simba na mituna ozo pesa ozo ko embrasser moi si na éviter en tout cas la éviter na mituna ngo ko fina boite boye moi ça va passer et ça va passer na mituna ngo simba moi na mituna simba moi na mutu o simba moi na mutu ozo ko embrasser en tout cas wana bomona kwa yeso avana ne ka place ça na été vraiment bijou que le makambo bijou que les biso moi c'est pour oye baba point faible na eza faut simba na muto mabele faut sala ebo faut lia ka imbanga bijou kwelo est-ce qu'ils en a basi mususu pe oyo ye balinga pe ba doite bango si eza pe eloko mo bo pe comme ça moi c'est pas Alexis oui et comme ça moi c'est excité ma case quand et comme ça moi c'est excité ma case donc kodoate et comme ça moi c'est excité ma case pour so ka kutana moto ka o ayebi maboko na ebi sala so ka kutana moto o ayebi en tout cas oza satisfait ma case donc oza satisfait ma case donc bolingo nde zana eza okutana moto moko ayebi moto mo ayebi yo po yebi ebo okutana et ça déjà bombe tout moko ayebi oyo po yebi donc eza na ngoka si mutu azuna ye musapina kotisio oyo kino ka juste bi donc pona eza na ngobongo pona yebi eza la ba film supe ba lo baka grâce ngande na abonu bali na ngasuka otanga misapina libolo na yebite mais yebi sibiso kaka mobali mo boye so te oka misapi silika bongo non na bi mobali mo boye te mobali oya yo mobali oya yo obozaka na soit mobali o ayebi musape joa barole ebele alors so okutana mobali oyo ayebi pena kokota musape azokota musape na kati azomekela mabele mama Antoine ayebi te azokota pe misape na kati azofiba mabele pena nde eza pe mobali oyo ayebi kofiba o pena donc o raisonner pena o pena nde nanomela mama na biso kasi na nyonso tone ezaka bapartir nzoto te mpo so osala rapport sexuel na mobali il faut kokota partout dans na zone nyonso tu mobali akokota na zone nyonso tu so esengi mpe alembole lifuni
alembo le lifuni mibali supe basa au moins azupe lolemo ne akoto na zolo muso azolia miso basa muso azolembo le tina mapeka mama nanga bolingo ya mystique vous expliquer biso ba misala ngose belete ko le expliquer biso ke mobali oyebi po ya ko siba mwasi oyebi ko siba mwasi soka matso bana tatami ona to bepenga ngo tatami so matso na tatami avana bo banana makam abani na kotana misapi na libolo akoto misapi na libolo ausisa kokota donc azokota misapi akota misapi azosimba mso na mabele soit azolia ombanga en tout cas na éviter franchement na éviter en tout cas vraiment bijou ko le yonde ba problème ngana epeza na copine mo baza na poto ebisanga na grâce nga surtout si banana mobali ngai undi batu mususu nde bijou ko le yolo bake mobala simba nga libela sala nga boison sanga bo copine nga yesanga na grâce nga se mobali nga zuka lolé mona kotisi na matoi nga isili ni bité bijou ko le yumi kana est-ce que lolé mo pe na litoi pe c'est dit à quoi place toi. En tout cas, l'olem on y a pas bien. L'olem peut jouer un rôle mon macas, et jouer un rôle mon macas. Et si tout ce coup t'as na moto à sa propre, donc aux autres côtés l'olem on a litoi et jouer un rôle macas, c'est ça qu'elle langue moroboy. So ka kuta na moto ka à sa propre. Comme mato misusu et yebi ba mato misusu ça va bien moi chocolat boy, et salité et ça bololo. So ka kuta na moto ay bon nettoyer mato ina yi bo sala makamwani donc azo sison na mato yi o sentir vraiment que ozali dire na mama aussi naza dire makasi mato yi balibele banini bani dire makasi na mama aussi bana nga ele o mo ko sanga yati nazadi na makama olamba nazadi na bon sandako nazadi na mama aussi bana mabena aka ndena ngane biso bati. Merci beaucoup. Bijou ebisi biso bande ko balanga bijou ebisi biso le bi moi sindingi zana po ba point faible na ye donc faut simba mabele mbalo ko so pe mo litoi no koti moi sina o ko so pe le lemo na koti moi sina on a litoi pardon o ko so pe o doit tipi moi sina yo donc et ça la kama ba bien bijou ningine est-ce qu'il y a un regard à pamba de tout temps na yo ma pixie si ezali bon disons eza na bat musu to kuta na bango na ba vie ikoza swati bovana mususu na fête mo boye donc bani mo boya banana ko tala ko banakala azotala ko banakala yo ozomona ete o revete ka otala eka bino mbale bo tout anaka misuka egara pamba pe pe sa soif rebi ngana kuyeba ndenge nyonga nazotuna ngana lobuwe ikoza mobile musu beaucoup teni anaka ndo biza ma regard musu pe to yebi mutu musu atali oboye mitu banodo boye bunganya so atali nga bona sentike e mombala sepela nanga bien o comprendre mais ce que to be la regard mon boye so mobile atali do mobile na opina talo kokoko ma pexi oui o comme excité ko mobile ki so na ndé mobile wayo ndeto lobaka eza biloko nzoto so déjà tani o mona te o santate mobile mo boye ya yo bozane soka o mone mama o ki soif et ça va bien robot et ça va les belé et pas battre so pena azapa mobile na yo pena alinga ka yo bo pesa ngani na ya na poko e ka ozo mona e ka mama o ki soif le connaît il a trop mobile on a lingi soka to kutenka donc soka to kutenka to vanda ata biza pam soka apesa ta biz na ki soif je konza tatami to lo bado yo pena ko ta metu donc o sala ba jeter to lo danger na sala jeter nous ratali ka une fois boye a fixer au regard de oki maman soif et là en tout cas pour nous à makambo na biso on va pas kokotala na yo ka boye qui peut soif mobi matio au selbe mais ngana nga contre ouais tingana nga contre on ponga pena ndina boye regard elo ta mo bala ta nga rapona mamba bolingo ta nga mi ta nga bono ka soif na ndeni na wana c'est que oyebi no mama bolingo te no yeba mama bolingo ngozala kande non mais te oyebi no mama bolingo te siko pa yeba mama bolingo ngozala ke regard relaxa ke mo regard mususu eza et sa soif bijou kolo donc to yeba loko moko ndenge nini oyeba ke moi ça comme excité moi si soki a comme excité au mona moi ba maloba kitoko envers mobali na ye
oyoka moi on laisse mis le quoi tilapia moi ba sentiment moi chérie je t'aime beaucoup moi peut moi sortir asa wana fena ko a comme excité a comme ko kankango na nzoto a pesa ba bis partout donc azolo balon ba maloba mo bo ata e bien français te o e ko taka ba français mo a bricoler wana et là kaka wana déjà biya resi biye donc expliquer biso no clair bijo ko moteur ba miss boy wana na comprendre kasi on a lobit abana ko beta misu o mona misu e comme le quoi tilapia azo simba na mabele azo simba partout azo simba sina peni o mona assisé yo hein donc aso outside sa misu quand chérie je t'aime sans toi non vivre té déjà mon bail déjà faut comprendre que moi c'est zabo déjà pour ça c'est kangi. Oui, en tout cas, je vous merci pour vous répondre à ma question. Bien. Donc, yo vraiment, on a évité pendant mon bali na yo sera kimio. C'est quand on mon balo quand ya mutu pasi kaka pour mi ben la personne qui chasse ça oyo. A tous di bolo na yo longo langola mbele na sani boy. Andima okate. Donc yo na makambolo baboso mon bala kimio c'est que mon bala na évité. Bijou na ngina tout ni lo moko. Conséquence ni ezala na mwasi oyo aza déjà excité ndé to tu ba comme déjà excité boy sibi mo ba sebe même pas sibi na yete atiki na ye donc conséquence ni ezala mana sima expliquer biso grâce à pour mon habité que son tunga son répondre ngande il y a des gars comment ça fait yo donc il peut na biso mbalé to jouer après na suka nango poto sala poto sibana quoi poto sibana to sibante donc au tikinga penako na quai de poisson mais non et simbate et simbate quand c'est nango ezala nini quand c'est nango eza donc moi donc est-ce que vous comprenez donc et ça la nini mo na mutu sur ménage au cause ça appelle na liboma au comme appelle le quoi kiol donc et ça la bien té et ça la maman aussi bala ndenge zana c'est moi si posé kangi bon nga ba sali mais ba sali oté donc okoko m'appelle liboma bijou grâce à sur le mambo et le quoi nande sakaku comment ça fait yo comme ça tina suka po sibanga aussi bingate siko sana mutu so oyo ke siba to lo bien siko soki ndete tikali bongo bon azana mutu pa wana ezoko concerner couple wana mais est-ce que so ba sali yango ti otikali conséquence na ngoni expliquer plus place wana net ngafa bibiju ko ngafa so to comme tina point au salingate na la na pongite en tout cas na la pongite le ba atanga mo na so musapi na nga o mo musapi na o mulayo bonga na mo simbinga musapi na mulayo na ko tisana libolo na nga na simbi singa mo na simbi la tina obwaka na so ya vrai na so pena vrai na ko tsa musapi na malem molo muke na ko ça ba misapi ana bazali yo comment so comment ko tsa misapi yo mo bwende ni bijata yo moko peut comme lesbienne on saute premier kuna ndenge na sauter pour battu basara biloko na ba lesbienne pour battu basara biloko na ba lesbienne on va muninga no mwasi ko tsa musapi na libolo ye pa ko tsa na libolo bola mambanga ngana lesbienne te mo bal na ngaso otik nga bo ba so ba lesbienne basaka bazapena ba baza na ba peni il y a plastique nga sanga ngapa il faut likata penza je parle d'expliquer biso na okota musapi yo mukoti na libolo na nga na koti na ningisi na misimbi mabele so raisonner sikolo kwa to sala nga na ora likate oui na ebike ya likata mais raisonnement na nga so ezaka ke déjà to siba so na sala le kwa na ko Jacqueline na piscine c'est un plateau et Dimitri bongano comme un bijou zoloba bijou dans dingo zawana bijou au pesa basi wana conseil ce qui mo bala sibi na yete azone musapne mo rami côte c'est non verser na donc pour na ça na yo au sano bon raisonnement na aussi ça le quoi au sana rapport sexuel et ça c'est que au sana mari de nuit sopende non pour se défouler au long la ka eloko au se défouler au son normal ozo normal comment ça fait est-ce que ce n'est pas comme musapi wana te akoko sa suneti mo loroni pese bongo te mo mi bale mo mi set pese ambasi mususu pe de to beka ne baneza ambasi mususu pe balinga na mo ba doite bongo te balinga kaka bale bongo mbanga asime mo mabele basi bien na bona mo ba siko basi balinga mo ba doite bongo te siko pese bongo mo stratégie soki ezan net mama misapite olina mama kokota misate yo mo pe ko mi simba na yo ya misimbi mabele
omisimba mabe donc raisonnement no ezaka ke osa rapport sexuel na mobali nao bate ya biso mo ba makambo aussi banana soko zo sala ngo yo moko mabeti mama sikoyo babi nini balobi batina so na mokili po totonisa mokili tobota tosala makambo nyonso to sikoyo mama osiba na mabesu ndeni na bango bapaster ko babasibaka kasi basibana na bango toyebi nalobi kaka ndi balobaka ke yo mwasi yo moko misala osala babandenge moko biza mo bamari de nuit kaka ndi balobaka wana bamari de nuit yango nalobi dans le sens là donc mpo na ngai so osali comme pela tina suka osibi na ngai te nga mona zo misapi na nga na okotisa na koti na osimba mabe na soka na zongi na ndako à moins que na za na kana na lani na nga so pena salaki pela dans les besoins na koma jusqu'au bout na kota misapi na koti misapi na zo mabe na nga na simbi na mitu kaka na osaka nde yo sala nga wana osimba simanga bo osimba maboka mobile ezaka maboka mobile soki raisonnement na nga na lo ba bien so raisonnement nga eza envers yo na bika wana pena mobile na nga donc makila o eza nzoto no yo ya pa na nga grâce na oboka na pete franchement na oboka na pete je conseiller balandi na biso soki komi na bapoint na papa pasali na ote do yo moko okoki mpe komitia misapi na yo donc okoki komisiba yo moko papa taka morano ka lekwa ozana donc obosani pe ya mamunya surtout sikoyo image wana siko eyela oke ozana ye na otango bien na okotaka malema na ti ngamo na osimba mabeli na osimba mitu na osimba ti na obwaka ngai c'est ça. Merci beaucoup Bijou Kolo. En tout cas, au sarande to yoranaki. Bijou, est-ce que ils appellent na basi mususu pe mobala ta simbi ata sali nini ata baluli ata sali ndenge nini yango wana akoma ka zapi bazali wana ya sorcellerie yes. Ah bon? Oui. Wana sorcellerie ya normal te comment ça fait tu yo mwasi mama balobi boya babi o mobali likakata o mobali za kwa nzete libolo na biso basi eza kwa liboka po yana liduso alors yo comment ça fait ti mobali asimbi oza excité te c'est que wa motu te po eza na basi msupe basi msupe baza kasa kombo mwasi azan na mobali ata so bafana mobali santika azan na ba lili mobo lokwa momi kada vambome lokwa ebembe mobo c'est pas moi c'est pour ça moi na moto pena ya tu moi si il y a des bassi et des bassi moi si nous sommes en là au moi si vrai chéri et petit na bien à moi cité pour comment ça fait tu moi so na sentiment et normal te et normal so moi so ça bon alors et comme maman basala nzambe franchement et comme maman basala on dit comme basala nzambe teza na oka mutu mususu kandi to baki ni bandeliti mutu mususu pe ko simi matoi te ko sa pe te mutu mususu lingane pe ka penimba moso kote mamo likata wana yoki ne bien mais siko na ka o eza ka mususu ba ko simba pe basali boye ne comme ne pe excité te bazuka yo comme excité te mobile azuka likata akoti simba mama azoko sali ata so ibataki comme ça ka moi maman jamais. Donc vraiment si pe c'est ko batba sala na ba soya te moi si omuye et alit net ngane na vandi bo na za kaka makata ata na comme excité ata na comme pene excité na comme muye mais avant pena mobile na nga akota nga fatsa soyi po na za lokwa bébé Bijou Kolo pardon malembe c'est comme maramba on se bouleverser bandiro balandi na bisote tene bandiro kinga so mobile nga osimba ngo sanga bamona ko excité yo moso baluki so ngani na buna za nga boy de mobile arrêter senga boy ah la la baluki te grâce à pomo na baluki te na lo ba pela o ezali net o ngana lo ba o ngande na zaleli donc soki mobile asimbi nga a melanga mabele surtout nga va ko ndena za pozo nga melanga mabele na kuma ka muye na kuma ezate kana na kuma muye na kuma mai mo osimba la foko mais non pour bas musuba za comme mouiller pena akombe abeb sinadra akom mai ebele même non comme mouiller mais il y a grave au tanga au yo moi kaka il faut ça souri mais na za mouiller Bijou olobi le roman biza bien wana siku iloko wana pe et comme il a battu surtout trop pour na ba sur ça les mila ba bon comme mobala simbio faut comme excité parce que bon ça rapport sexuel oui faut comme comme moi mouiller siku pour na ba sur comme poto bongo faut pas ça net moni soki moi si azasa bongo na wana saleté
so wana bongo wana sate yango no zomona banani msusu bamibali msusu babimana libanda wana vrai chéri wana vrai chéri oza pembe oza kano oza babakabelo tina masoko mais oelengite oza elengi te oya kitoko te na se na kiboboye oya kitoko mais na kati no oya kitoko te donc poto po mobali akotika mama foko oma mobali aobimisa likata na bambika ya normal te wasa bongo moi ça bongo ah bon asa salité problème parce que faut asa neti nini po babiloko bongo zonga te to bosi bana mbani po mama bosi bana ngani na boye mama bosi bana la ralika et uta na cerveau et le monde au penser on dit dans sala buno zonga sa bo mais okomi kuna be mobali asa lika po longola ka lo razena ona mutu parce que pesa no basi wana conseil nanu na pesa bongo ni bakoma ramu bakoma rapporte bon faut basa neti. Donc disons moi si soki oza bongo banini ezali toyebi ke bakisi ya babokoko ezali bakisi ya bamotozo wana oka motozo vrai kisi motozo vrai kisi grâce à pomo muta kosa ote vrai kisi openeza so tucha obaka na lifuni obaka na liboso jamais na bato baki kubaka makambo baka susu ndenge nini wana parce que ngona na so na sens que bato baso baza ba poto wana yo moi si commence à faire mo bala aussi bo aka ba mai foko oh très baby donc moi c'est vrai que luka bakisa bokoko mais toyebi ke bakisa bokoko na ba banzo bakisa bokoko neza la mabe ba médecin le bako mo pekse biso ngo moi sinengo zana soko moni bofu ke yo mtisi bakisa bokoko ndi au sala oza bongo ba bota bongo il faut soit au luka ba médecin ya malade ouais normalité ouais malade so yo va moi au comité na niveau wana oza bongo eza malade gas yo oyebite na pese ça eza na bato msusu avandi si tout soka alati pantala pembe moi so avandi moi pas soit telemi per moi na sina na nzela pa ya lisoko sali pa tashiko tâche pela ya mai et à la carte donc moi si donc moi les mama yana ezala mutokiti muto mai azo bimsa mai zo wuta na libolo na lisoko na ye et moi ça bimsaka mai eza moi so azana zemi moi so azana zemi de bimsaka mai su comme su bonde mal pe baza moi si normal azana zemi te azana normal mais soki alati patala ya pembe atelemi ko moi pe na nzela pe ya lisoko moi pe sine salamike abwaki mai ah bon oui bon on peut que luka bakisa bokoko su basala kandi muzolo ba kasi te po esape soki tobi bakisa bokoko annexé wana pena oza malade il faut qu'on ait traitement dans le sens là pour te dire que OK na bokoko et comme quoi excepo eza na basi mususu baza grâce là na bakabele et comme ko banganga na bango yeba na bota za ne goûter azane lente yesu soki asali bokoko te donc mobali pour que si ba il faut attendre bokoko so mona oza bongo eza malade alors que na bokoko so ba médecin ndé traitement ba traité na rendez-vous on a 20 heures il est tonton azibilo ko na baki mobala okenaye mobala chérie je t'aime et non que bien non que bon abaki donc na yo azaki toté so ebisotike mama lo na poko photo ki kosibana na poko photo ki kosibana mobala ebisoti mais abengi yo quand même beaucoup tadi bimbala mo butu sana siko akutu bandenge ana te wana siko mobala sika yeba siko identité na yo wana siko sika mobala yeba identité na OK oza ki tote comment ça fait yo moi si avant OK ça rapport sexuel na mobala il faut wana préparer maintenant oza préparer te pour mibali msupe allô oza pour moi pas bien aussi ah nan na besoin ya na parler siko le péter par otamba on a gagné il y en a pas et ngakambera na ebité en tout cas Bijou Kolo merci beaucoup ana posta ya roloba meto ki makasi mangonga ndenge zalaka ki makasi mangonga ndenge zalaka Bijou pesa moi conseil mike passer mon numéro na téléphone kande ezala conseil na pesa bandeko nanga o abasi bandeko na basi bon eza pe ka bana basi te eza pe na bana bali msupe baza mai conseil nanga na pesa na batu so oza bongo en toi so oza bon luka no ka ba docteur on luka po eza malade ya normalité yo moi si donc so vandi yo mo ozo bwaka mai papa pamba yo moko ozwaka mususu ozo tatambo avant aussi so sokola ozi papier ou bete linge okosi na sepo ekita ba mai wana au moins ba mai mususu za solo ba mai mususu za chocolat et comment blanc cassé eza malade ya normalité
Moi, c'est normal. Il faut voilà sec. Dans le sens que mon bali a bengo maman bon ça la rapport sexuel. Ce qui a simbi au commis moué wana ndé bon continuer. Merci beaucoup Bijou ko passer numéro nangeza 090 63 82 251 090 n'a sa code plus 243 ya Willy Moucheni plus 243 ya Willy Moucheni 090 63 82 251. Merci beaucoup. Nga pena mona ozo pena Bijou kwelo ye moko ozo mutu mususu. Ozo ba conseil à kafu oyo ngako pesa biso awa tellement que ngonga Bijou ko boka mama batu no yo yebika ndenge ezala parce que batu nanga donc na boaka na pesa mbote nanga epa ya président nanga Zoé Tsumbi groupe Nana Lumière ozo ningisa Congo quoi na pesa mbote nanga epa ma président nanga Souza de Monica na Paris bambote belé ya yo yango yo na pesa de putu nzuzi preso na Paris bambote belé na pesa mama lek nanga Clotilde Mwendela na Paris bambote belé na pesi brigade Sarbati wa pesa nga chance na scène clip brigade Sarbati wa pesa nga chance na scène clip na single oyo to bima oyo bimi na pesi bambote belé na pesi oraga longongo mama nanga oraga longongo bambote belé na pesi mombi ya batokos na Paris bambote belé ba guide pirate na pesi mokonzi gisha mokonzi bambote belé na pesi ba ono surtout o balinga ngai bambote belé mission na bino yango so bo soutenir mission oyo eza bien makasi po biso to aka balobe na bino o to laksa bino nzela ko sala bo fo ozala boy. Bon, en tout cas, na pesa conseil belé na ba mibali na biso pena na pesa bino ba conseil boy ba ko simba biso ba papa pardon boy ba ko simba biso to sala na avant kana to koma na zone rouge quoi to benga zone rouge avant kana to koma ma msusu boy ba ko simba biso moi mabele simga moi mabele en passant et te que yo oza ko embrasser obimisi mino neso ko vampire non il faut donc ko embrasser ma lembe molo to ke malembe molo tito koma na place yango antoine mibali na biso boye ba kosimba biso po excitenga po na ko ba mouye o kota ngamba monde ka bilenga esalaka ezaka bien boye ba pe kosiba biso et te que yo ozwanga mbala moko to sal to o excitenga te o pesinga soif te o saninga ele o monte maman o koti djubu le quoi na okene guerre soda le quoi lisas mais non le quoi il faut te banda non malem bo simbi na okiko donc to na même moral et to kota mamunya su bina filé en tout cas Bijou ko la lobi na biso mibali na biso fo ba ko si basi na bino ouais ko si biso basi donc surtout toi même moral tout ça mambo si ba na bien en tout cas merci mingi na bande ko balandi émission esil nango mais tozongi la bino toujours nous super makambo lobeleze belé quand les aratoki masimangonga non pesa ba mbote na papa Stone Dombele mon boss privé en tout cas yo zala na kata motema na ebité na tayo wapi na ebité quoi Orly Mazeko allemand noir v en tout cas na ko mbaye na ngai wester ngo kumka ernyo tu wester na lembi na ngai Louison Diego en tout cas yo ndi makambo papa Marcel de Paris Mamie Flore Mimi Alimba Ange Gabriel yonde ba problème yonde macabre donc tout ça rade to yo kanaki en tout cas sur la terre réalisation Dimitri Bongania Ballon d'Or en tout cas yonde ba problème dans ce yo zati en tout cas plateau ndé tombé quand je va so comme le bezali ba le baraso pe le bezati en tout cas na pesi mbote bibi na maman lek nanga chérie awa botelinga ile kasika na komi yaya sisi mama lek nanga botelinga ile kasika donc mama lek nanga juste matumona na linga ko ya trop na linga ko ya grave mon président c'est Léo Scram en tout cas yonde makambu c'est Léo Scram de makambu les amis de Léo Scram na lela bino fort groupe tout est permis na lela bino très fort en tout cas bino bozaya ya motema cour des grands na bossa bino te bino jamais na bossana les intimes binoni vous arayanga ya motema merci beaucoup